Tobandi Awa, 4e partie. Voilà histoire, l'amour et les mensonges. Bolingo na lokuta. Bato bazana ba plan moko balingi basalawa. Do bango nyonso ba se décider. Basilisa likambo ya grâce na ndako oyo. Azui copain na ye, azui na master na ye pe bangona na chambre. Ye kwa linga misala ye pe na plateau. Ye kwa lambaka abongisi pe bilei. Grâce à ye. Get the one. Hey, Zofin. Odo ba programma ki ke era kolia nde bakotiela ye motambo. Bazozela. Tala niveau mwana mwasi o Sharon akomi nango, niveau ya kosala moto mabe. Na niveau aboma mutu. Ba plan na ye yango oyo. Ye pake azui 20. Yoka ba complice baza pembeni. I don't trust this. Naza confesse mwana mwasi ote. Wana raison. Tala. Lia bilei oyo. Mela pe 20. Sinon to lia te. Why? Pourquoi? Because I don't Parce trust que naza na you. confiance na ote. Oh, Go on. vas-y. Or Oh, ou soit. are you scared? Ozobanga. Why can't you taste Pona it? ni to mekiango lié. Except you A moins que poison it. otielango otielinga poison. Olingi na kufa. Na yebaki. Sharon, Sharon. I am not that. Naza mwana mwasi wana te ya genre I know wana. your friends here know the Nabi. entire truth. Baninga na yo nyonso don't bayebi pretend them. réalité, bayebi lisolo bien. Moreover, if I Semblait wanted to certain. get rid of you, Soki I pensela would linga have na done boma that yo, a nde long banda ago. kala si na bomaki yo. I am only here Tala, to naza take awa nde what mpona one récupérer belongs nyonso to oyo me. eza badroit na I nga. am not a killer. Naza nanga pe mobomi te, na kuluna te. Let's say you Ok, are my father's daughter. so oza penza mwana What ya is stopping papa. you from telling him? Eloni eza kompeshe yo olobela ye. Because C'est parce que I am not willing to naza na risk posa it te. all. Na risque ku nyonso nazo préparer. Chances that he might believe me. Oh, nakoloba lelo akondima koboya. Chances that even when Mais he soki finds pe out ata the truth, comprendre vérité. he's going to be willing to Akolandela take ngo me. Also aondimanga very pe me na soon. motema So why moko risk te. it all? Yo risque no eza When I wapi? can take it my way. Alors que nga nalingi nasala ngo na ndenge na nga. You are delusional. Donc yo penza ozala mutu te. Well, Alors, good luck on your quest. bonne chance na course ozosala. Taste. Mais avant cela meka biloko ye nango. Bango pe kuna bazozela. Nzoka eza empoisonné. Bango nyonso bayokani. Balingi sikoyo. Bakomisa mission na suka. Zoa, Go on. vas-y, pesa yi. Fine. Très bien, d'accord. Yé pas du faire. Eh, azuma sangango pa meli, nsoka toyebi eloko ekokomela ye. Happy now? Siko sepeli. Ameli peko. Sharon asepeli po azuye na motambu. Donc azaki na posa silisa lisolo ya grâce na ndako oyo. Réaction. Mbala moko muta bandi kosimba libumu. Réaction bandi. Na misu na bango. Do baseli poison moko rapide. Rapide penze sala mbala moko. Qu'est-ce qui se passe? Comment banga? Ni nango. Na comprendre te ni nango. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eza ni nango. Eza ni nango bolobela I ngai. missed the drink, yes. Ah, oui. But it was supposed Amélie to make Masanga, us oui. sleep. Fallait que pese ponge Comment sili. est-ce qu'on Mais fait comme bro? le niveau ya zo kosola zo sanza na makila. Et comme grave. Mutako kufa kana misu na bango. Donc otsaki poison na masanga. Ezaki poison te, ezaki eloko mususu. This was not the plan, guys. Sikobolo babi eloko ni boteli ye. Grace. Grâce. You guys To should sa just koboni help me, sikoyo please. grâce. I Boy can't bisanga na nuto meme hôpital. Sharon, Tala Sharon. just calm down. Zala calme. Let Ko us take her to panika the nini? To hospital. meme hôpital I mean, comment? they're going to ask us what Bakotuna happened. biso Then nini what will we salami. say then? Toloba nini? Grace. Histoire ni torobeta. Grâce, grâce. Pardon, tout ça quelque chose s'il vous plaît, tout ce qui a été. Even if we have to take her to Atako the tutorumeme hospital, hôpital. we'll need
toza na posa mbongo Lots te of cash. mbongo pe ya I'm a ebele just student. pe biso What do we betudiant boye do? tosala nini ndaba mbongo yango toluka tozwa wapi Okay. ok ça Yes, va yes, bosela I can get na money. bisika mbongo eza Wait nazoya for bosela me. nazwa mbongo donc alinga ne grâce yango na ndenge bien akomi na souci grâce akufa te donc nyonso bosalaka basemblant bitumba matata na koswana nzoka ezelaka moto akufa mpo bolinga ye ake koyiba mbongo ya papa na bango aye nango mbala moko papa mama bakomi ya ndenge nini qu'est-ce qui se passe ye kwa yibi mbongo ya papa po asoigner grâce oh siko bosalaka nini na ndako oyo bolinga nde moto akufa mpo bobimisa sikoyo bolingo nyonso asili mayele me papa na mama mpe baza wana makambo ekomi na niveau nini do na ndako moto alinga kufa What happened here? makambo nini esalami awa What happened nini yango ekomeli bino awa na ndako oyo ntango tozalaki te Answer me! pesanga réponse Who poisoned? nani atie poison na bilei ya grâce Ma, mama we didn't poison. totielaki poison te mama We only added sedatives to to the bakisaki kaka mwa sédatif na kati ya masanga na ye po alala Can you hear yourself? oh oyoki makambo olobi Why? pourquoi alors mpo na nini What for? na ntina nini Because we parce que wanted to- tolingaki tokange bafoto mutakala to publie yango na internet ei nini voilà balingaki basala sex tape Mom, this was Mama. all Grace's fault. eza faute ya grâce I just wanted her to nalingaki leave ka this nde house. abima na ndako oyo c'est tout One more word. soko obakisi liloba moko I will resign soko obakisi na kopanza elongi wana Gus! c'est quoi ça I can't believe nazondima te I gave birth to a nga na boti nzoka monstre ya boye To believe me. mama I'm ndimela sorry. ngai pardon ah oui oh jésus appelle mbala moko ezokota mama yoki bason Hello, honey. allo chéri How is Gracie? nde nini grâce kuna na hôpital ok ça va azoyoka sango My goodness. o nzambe na ngai Now you're La, praying. yo sambela mwana mwasi wana akufa te sambela eloko mabe ekomela ye te sinon nakobosanaka nga mtu nabota yo mpe nakosala mabe nzoka balingaki basala ye nini bafilme bakanga bafoto bapiblie ye motakala na internet basambusa grâce moto batieli poison bandeko ezaki su pongi te ekomi hôpital ye moko akomi komona ke wi na mabe Sharon a se condamné tina niveau yo Let's go. alors tokei mais nandimi quand même alobi ba vérité likambo ekoyi nyonso mpe alobi ah mais côté wana tondima ye quand même bolingo na lokuta eza libota moko na kati na libota toyebi papa mama bana esengeli bavanda na bolingo me mikolo nyonso lokuta mpe eza kokola How are you feeling? bo nzoto ndenge nini sikoyo mwana ngai I'm a lot better. namoni sikoyo malamu mama Just a little stomach. kaka nde mwa libumu pasi moke
You will be fine. Tout ira bien. Hein, Kobangate. The doctor assured me. Docteur a assuré que tout ira bien. It's food poisoning. Et ça, qu'à poison batielo na bilei. Ma, Maman, can you please est-ce que, forgive pardon, Sharon? okolimbi sa Since she Sharon te, poisoned me. parce que yende mtaluki atiela nga poison. Are you for real now? Ya solo makambo solo baona. She gave you seed. Yende mutu atielo kisi na kati ya masanga. Oh lala. Comme ça, akango photo bolumbu. Asambusa on internet. S'il te plaît. Daughter is wicked. Eh mwana nga za mabe, hein? In fact, I can't believe. Nazondi makutu teke ngane mutu na bota ye. Relax. Malembe, hein, Zela. You'll be fine. Tout ira bien. Okay? Ok? Just leave Sharon. Tika na Sharon. I'm going to instruct the driver. Alors, nazopesa instruction na chauffeur. Amène-moi en hôpital pour na check-up. I assure you. Na ko assurer yo que tout ira bien. Thank you, ma. Likambote maman, merci. However imperfect, Mais bato yo pe bayebi. Bazo to sa Sharon, bazalaki ba complice balinga ki pe baboma mutu. Eh, afuti bango combien? Awa Peter copain na ye. Na Doris master na ye. Eh, baye bango bazalaka awa tondenge nini? What's going on here? Akuti bango. Qu'est-ce qui se passe? Eza nini? Akuti bango na ba geste. Wait. Zela nanu. Are you two? Bino mibale. Eh, ba kopi ni bwana nango. Na molongo moko bakami nzoka grâce pa ye. Oh. Quelle surprise. Oh, ba pire ngai, batu na ngai. Eh, ma copine, mon copain. Nzoka bayebani. Na misu ya Sharon asuki abungi. Oh, Can someone tell her to stop mutu moko staring? alobela ina noti kotala nga boyeko. Oh, esala nga mabe parce que misu ne ezosanga explication. You three are Bino mbale, zela non. impossible. Mais c'est impossible. Yona ye. Oh. Oh. Ah. Finally. Finalement. Someone is Omoni finally catching. mutu moko finalement asuki abungi nzela. Don't worry. Alors kobanga te. I'll do you the honor of Zela na peso breaking siko the whole tango. story to you. Na betolo histoire pe na le yebiso nyonso. The accident? Accident wana monaki esalemaki. Tout cela ezalaki mise en scène. Ngande mutu na préparaki yango. Mokulinga ko bomanga parce que oza chauffeur mabe. Okumbaka penza na brutal. Otanga code de la route mabe. Peter. Hey, pona Peter na Doris. Tala kobanga te. Ngande mutu na tinda bango ba master nanga. To bandana bango ensemble to tanga na bango. Alors, Doris akoma master na parce ngam tu na tinda yi. Azala master na pona sala plan nanga. Vous comprenez? Mais ma copine, merci pour le sacrifice mene no sali. Opesi copain na yo na mwasi aboyi. Eh, pona nini? Eh bani nengeni? C'est parce que nazalaki na posa na récupérer droit nanga nyonso. Promise I made to myself. Promesse na mipesaka. Mokolo mama nanga so kufa. My father did nothing Oh, to you. papa nanga sali o mabe. Asalinga mabe nyonso na vie. Ah oui. He abandoned me. Papa na abandona nga. Abandona mama nanga. What did I commit? Oh, nambeba nini mama salaki? Reborn? Est-ce que basenga kinga na botama? I will make sure I ruin Na your father. s'assuraki And I must take my Okay. pound of flesh. na papa na yo na kosala vengeance. I will not. Ngai pe Let you hurt na my ko father. permettre yo to sala mabe na Never. papa. Na ko lingate jamais. Nsoke komi ba vengeance ya polele. Grâce à ça ko se venger, mama naenda You kufa. will not let me hurt Alobi your siko father, ke oui, na sali boye po mama nanga kufa, na venger ye. It seems you don't get Yo what's sani. happening right now. Donc zo comprendre te He was makambe the sale one mawa. you're on. Papa na yo moko talingi na yo te. No. Ah, oyebi te. No wanted. Ndango alingi na ndako. Mwana mabe lokola yo. Doris. Ah, Doris. Doris. Doris, I took na you yo as pe. my friend. Nazoki o lokola mon ami, You are my mon ninga. friend. Eh, nsoki ezaki nango lokuta. Na yo pe Doris. Eh, pardon, esimbi nga mabe na mutema, eh. Eh, mawe. I loved you. I loved Nalingaki you. yo moninga na nga penza na pesi yo motema. Maybe Peter, if you needed yo penza mopali na kati kozaki na posa mbongo falolo. Fali na loba nini? Kanga. Okansaki.
na opona yo natika masananga na permettre yo pe osakana na mobali nanga pardon botia point final. I mean, we all know what hustle is tala like back toyebi na home. biso kope ndenge ezali All we're trying to do biso eloko tobande kosala and bring our families. tobandeka kolinga to survivre tolongwa na pauvreté yana tobanda kolia osimasima. And my darling, Alors it's ma interesting copine to know soki ekointeresse yo that my house, ndako na nga place na vandi eza lokuta ndako wana eza ya nga te. À vrai dire live here. navandaka awa na Peter awa nga naye tozalaka. You know what? Oyebi nini I promise you, na promettre yo you would definitely. Girl, tala suka nango malembe tia na if I se were you, so nazalaki yo I'd just cooperate. na kopereka na kimia ezaka lisolo ti. C'est vrai Sharon tala na minute oyo eza lisolo buka mapeka mwana mwasi oyo anyokwami petro siko fo abanda mpe kolia mbongo ya papa na ye okomprendre papa na yo fo afuta na oyo nyonso mabe asalela na mama ya Grace. Peter nzoka basalaki likita Sharon We're not done yet. nanu tosilisite You want to know what we olingo have? oyeba eloko toza nango You want to know what we have? oyebi eloko toza nango We have your tozali na sex tape ya yo video oyo elakisi bolumbu na yo na Peter bosalaka mosala nyonso awa nyonso wana eza filme. No, no, no. non 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 Don't be shocked. Don't kozala be shoke te nalobeli yo bongo esili te By this time, na batango boye so tokomi lobi na balere that oyo is videos and pictures video na yo all wana over the ekozala publier na internet tokopanza yango bato batala mokili mona. He's not a rapist. We Papa know. na yo mpe aza le prochain. Soon to Papa na nga asali nini aza be. And guess who is papa na yo listening? mpe aza moto ya buzoba na olakisa yo. Me. Ah bon Don't even try komeka to kutu do te anything stupid. kosala buzoba awa Else, sinon it will be your videos ekozala bavideo na yo pictures na bolumbu na yo na internet mobimba. You know me? Sharon The Asuki. reputation and that of your father Donc will be ruined. oyebi na ya yo na ya papa na yo ekozala publier. Baplan na ye nzoka moto alekaki mayele abatami abatama uta kala nzoka asukisa Sharon nzoka banda film ebanda nyonso eza ba mise en scène. Hakim Yes, ma'am. oui madame Where's Gracie? wapi Grace I thought you nakasa ko okenda otika ye Yes, ma'am. She Oui. asked me to return. ayebisenga na zonga na ntango tokomi na nzela ye moko azonga yake na nzela mosusu koma sa No, no, ma'am. She ake said esika she was in the ye moko alobi akende otala moninga atala moninga Gracie doesn't ben have Grace aza na baninga te. Akeem, Hakim are you est-ce que oza sure you sûr dropped ke this otikaki girl mwana down? mwasi oyo na hôpital? No, Non madame I dropped natikaki ye na nzela somewhere Ah. around GQ. quelque part na nzela ya Juke Check your road. na route ya Jeke Was me that wana te nzela oyo where sika Sharon atutaki na motuka. Yes, Oui madame. Excusez-moi madame. Mosala ya chauffeur esukaki na nzela. Grâce azongi te ake na banzela alobi nga mpe naza na baninga. Mama kamwe do bana basi bazaka ndenge moko mwana malamu aza su te. Donc jeune fille nyonso akosaka ne kaka. Chauffeur azongi ye moko. Mama sali nini? Aloba pe mabe ya Grace totala. Po alobaka malamu kaka ya Grace. Mwana malamu, mwana lola, mwana losambo, botosi. Siko pe loba mabe na iti. Abungi, ayete. Sezaki Sharon ndeso bandi koganga. Grace? Yes, ma'am. Oui, madame. Bon, oui, maman, naloba bien. Bonjour, maman. Bonjour. Alors, What time did you return? l'heure nini ozonga ki lobi awa na ndako? almost immediately.
nazongaki immédiatement mama. Akim said Kim, going to see if alobaki ke okende kotala moninga. Oui, oui mama. Nakende kotala moninga nanga moko. Moto oyo na mesana kotambola naye na balabala koluka kaka. Na nga naye ba santé na ye. I see. Ah, je vois. It's all right. Bon, likambo te. Going out. Nazobima nanga. So my husband is Mobali nanga za likolo. should he need anything? Soka sana pose loko pardon. Attend to him. Hein, sala ndenga ko senga yo. Nayoki yo mama, mais ça va. Alobi mokie, poeza nango ye. Nayebaki soki ezalaki Sharon nde lelo. Ha. Ndako eza deja koningana. Ba plan na ye to comprendre azalaka mwana ya papa Benjamin. Nzoka sala boye. Pona nini mama na ya kufa na ba condition moko miserable. Mobali oyo abotisa ye akima atika ya sundola ye. Mobali yango yeyo patron munene. Ayeba teke azaka na mwana mwasi. Ayeba pe teke mwasi yango akenda kobotela ye mwana. Voilà l'histoire. Mwana yango akoli. Asali ba scénario na ba mise en scène accident ya lokuta. Nzoka nyonso wana ezalaki kaka po apusa na pembeni. Nzoka azalaki na kanda. Kanda ngwe Mathieu tito komi lelo boye. Azwi siko téléphone alingi enregistrer vidéo. Oh voilà lelo eza mokolo penza na bandaka kozela bandaka la. Lelo nakosala yo mabe. Nakosala mabe pona oyo yo posala mama na ngai. Aza na posa mama na ye azala venger. Lelo mokili mobimba ekoyeba mosala nini osalaka. Mokili ekoyeba ba comportement bizarre oza nango. Okima mama nanga. Otie zemi. Oke kozwa no mwasi mosusu. Mama salaki oni. Parce que vous êtes une famille pauvre. Ah oui. Oh, monsieur Benjamin. Ah, voilà. Alingi asambu sa moto ango bien. Donc, alingi alaksana mokili ke tata oyo a violara mwana na ye. Ye moko mwana a profité, abandi ko sala musala. Vidéo pembeni. Téléphone eza ko enregistrer ba vidéo. Siko to kanga misu parce que to litiko to mona makambo ezaka propreté. Yo linka ko yeba, linka ko mona. Nani wana mama zonga? Aye kokuta moko na chambre bakama. Nani wana? Comment oses-tu? C'est quoi ça? Grâce. Bon. Donc makambango yango yo, c'est ce que tu es. Ozande boye. Yo grâce. I took you. Nazwaki yo vraiment awa na ndako na yambi yo. I'm too good. Nda bateli yo na pesi yo soin nyonso lokola mwana na ngai. Donc yango yo. This is how you Boyende. you pay me Ozofuta nga na bolamu na sali yo. Mama comprendre te. Mwana muke na makamba minene boye. Sharon was right after all. Donc Sharon azakane na raison. Mama changer langage. You are Donc ya solo. an imposter. Oza penza imposteur. Oyebi kozwa bentere na mabei. Oza monstre. Oh, osalaka semblant. Thank goodness I listened Zambe to na my ngai. daughter's pen. Mama bandi ko regretter. Abandaki kopesa espoir ebele. Ko beta tolo pona mwana oyo inconnu ayaka na lopango. Eloko ni esalamaka. Jour moko azwaka telefone. Maman, Have I not warned oui, you not to call this nakebisaka line yo. again? Kobenga son numéro te. Maman, pardon. Bako publier ba image, ba vidéo na ngai ya mutaka la mama na internet. Maman, pardon. Soki olingaka nga mama. Naza na posa no sikoyo mama sala quelque chose. Eloko ye mwana na ye moko Sharon alobaki mama keba bakosala nga mabe mama. Abande koyebisa mama keba na nani na grâce. Grâce azo préparer coup na kati ya ndako oyo. I drove down Bon. to my sister's place last night, Na tikaki ye na and she told me. ndako ya ndeko na nga lobi. How Sharon are ayebisi nga you? nyonso. Comment oses-tu? Comment? Tell me, Lobelanga. who the hell are you? Yo nani finalement? Qui tu es? My name is Kombo na ngai grâce.
And he Ye aza papa nanga. Suspense. Eh? Who is your Ah, mother? bongo mama no nani? Angela, Mama nanga Angela. I know everything. Ngai natindaki te na botama. You and your E yo na mobali na yo. Tala obosala mama nanga. So tell me, Lobelanga. did I do anything Nga nasalaki wrong? mabe? Answer me. Sanga réponse. Ezaki mabe nanga? Nani wana? Sam. Sam, inspecteur à la police. I want Alors you nalingi to sikoyo arrest- kangela nga mwana mwasi oyo. Just little Kanga ye demon. petite démon. Oyo démon ya muke penza. Grace, Grâce. you are under. Inde mokangami. You have the right. Oza na droit ko garder silence. Whatever you say, Keba nyonso koloba awa to kosala you use against ekozala utiliser contre yo na justice. you have the right to. Oza na droit ya koluka avocat. You don't have to. Soki avocat aza te Provide you. ye moko justice akolukela avocat. Alors oyinde mokangami. Move. Kambola. Suspense. Monsieur Benjamin Lamuki. I never knew she had a child. Nayebaka teke nazaka na mwana moko kuna. Well, Bon, let's wait till the tozela DNA result comes out before we conclude. ti résultat ya ADN ekobima bongo to confirmer. Elekeli ye masolo asike bandi. Why would Angela Boni mama na ye Angela so much akotisi hatred koyina for me? na motema ya mwana na ye ti na niveau oyo. What did I ever do? Sikoyo mabe ninga asala ye. It's all right. Ah likambo te. Calm down, S'il sweetheart. te plaît chérie, calme-toi. I didn't want you to think. Nalingi tokanisa ebele ebele. If truly Christ is your child, Soki ya solo grâce aza mwana yo. then we owe it Alors to Angela. ozo To see that we make Christ. remercier mama na ye Angela po abombi mwana ngo. That's it. Avortaka te. I want you to calm down Me nalingi ozala na kimia. till the result comes. Résultat nde bima. You know me too. Oyebi nga quand même bien non? I've never been against Nazalaki contre te. whatever you had with Angela in the past. Soki bozaka na lisolo na Angela na bolingo na bino na telemelaka o te. Yes, I know. Nayebi. I know that Angela was you. Nayebaki ka Angela azalaki bolingo na yo penza ya liboso. I understand how you feel. Et nazo sentir passe ezosala yo. So relax. Alors calme-toi. If the DNA result comes out, Soki résultat ya ADN ebimi Christ is your pe ba confirmer que grâce à mwana yo. Alors zwa ye. Eh. Voilà lisolo eyebani. Yende papa na grâce. Ah bon? E bongo soki kasi babilili wana esimbaki pe grâce asalaki oyo alingaki. Alingaka sambwisa kombo ya tata na ya ye moko. Alors que libota yango bachangeaka te. Heureusement pe mama koti makambo yango esimba te. Totala na nsima. Voilà nzoka libota yango eza monene. Grâce aza ndeko ya Sharon. Baza papa moko me mama moko te. Voilà monsieur Benjamin aye amoni Sharon. Do fo batie eloko na eloko na esika nango. Nyonso eza nde famille moko. Mopaya aza te. I'm sorry. Désolé, pardon, limbisanga. Enfin, bavandi. Grâce. I believe by now Ndimi na balera boye. Sam would have explained Sam, a few things inspecteur, to you. explique déjà moi ba réalité. Sam and I have come a Kana very Sam, long way, touta mosika. and he knows about the Yebi relationship bien. I had with Relation Mama. nazaki nango na mama na yo. She was my first love. Mama na onde bolingo nanga liboso.
When I first met her, Etant nakutanaka na ye, there was a very good chemistry. azalaki na And I thought I was going to spend the bolingo rest of pe my po life with nanga. her. Nakanisaki bolingo wana ekovanda libela. But somewhere along the Me line, kokende kolala kolamuka. I found out she was a carrier of the Naki sickle comprendre cell que azalaka na problème ya anémie. AS. Makila na eza AS. Just like me. Ngape nazalaka AS. I know what you're Nayebi ke na ndenge oza na mwa kotanga the classe. implication of Oyebi AS. conséquence ya mabala oyo ezalaka AS na AS. But despite this Malgré condition wana critique ya makila na biso, a insisté kaka na bala ye. I said to myself, Na milobeli, why would I bring boni. children into the world Nakoya kobala mwasi bana ba souffrir ba obotama na ba problème ya makila. being in pain so Sali epasi. So you sitting here, Mais you are the yeba miracle I komona yo never boye expected. eza vrai miracle na zelate na vinanga. And believe me, Ndimelanga I never knew your nayebaka te mother was ke mama na yo pregnant. pe azalaka na zemi ti tokabwanaka. We were never in Bon, touch. tosola pe te tobengana te And pe I didn't know you existed. nayebaka pe te ke oza koexiste. I always prayed for her to Nasambelaka find ke no somebody compatible nzambe and be apesa happy. ye mobali pe ya malamu oyo akozala compatible na eta na ye. Please, Yango wana pardon, forgive me. limbisa ngai. You're my daughter Ozaka mwana na nga. and my responsibility. Eza responsabilité na nga. Mama na nga ya solo nyoka maka penza. She was all alone, Azaki nzoka ye moko and no man ever atika wanted libongo her again. pe mobali moko talingaki suko bala ye. She was always E abandaka kozela, kolela, kosambela ke un jour okozonga po na ye. I had to do Bon, what was right for fallait- both of us. Nasala quand même loko zaki juste po na nga. Each time I see Chaque fois que you, nazomona yo, I am very grateful to God. Naza because reconnaissant na of the Nzambe. gift God has given to oza me. penza likabo munene nzambe apesi nga. I need you to Mais naza na posa yo pe eschew this bitterness. o assumer quand même charge oyo. This is your family. Ndima ke oyo eza famille na yo. This is your sister Wana na présenter yo ndeko no mwasi. and my wife. Oyo mwasi na nga. She has grown to love you. Pe siko mwasi oyo alingi yo. Please, S'il te plaît. I am really sorry. Pardon limbisa ngai pe. I got carried away by my Nazalaki emotions. emporté na ba émotion kasi na nga. I am not a Mais na terrible promettre yo. person. Naza moto mabe te, pardon. Please forgive Pardon me. limbisa ngai. Les linges sales se lavent en famille. Libota moko te zanga histoire. Libota moko te zanga scandale. Men yo nanga to gérer makambo po libota ba changeaka te. Okotikala na libota pe libota na yo ekozala bongo ti liwa. Papa na mwana bakutani, papa na mwana bayambani. Et voilà sengi bolimbisi. Po azalaki prêtre. Asala oyo nyonso ya salite pe bolumbu na bango emona na tin internet. Eloko wana esalami te. Pardon papa limbisanga, nalingaki na se venger. it's okay. Nzoka kanda pe bandeko ebotaka eloko te ya malonga, etongaka pe eloko te. Enfin, lelo libota moko esalemi, moko pe abakami na kati. Mama yambi ye. You are now my Lelo, banda lelo komi mwana na ngai. Yaka, oh grâce. It's okay. Ok, likambo te. Voilà kolimbisa, yango esali ke libota baza na esengo. Enfin, I'm happy for you. Sure. naza na esengo mpo na bino. Back now. Lelo libota ezongi ya solo. Inspecteur Sam pe ayebaki nzoka mamango. Mwasi yango bazalaka kala. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Oya sana matyo ya koyoka yoka. Oya yebi kokanga ba leçon, akanga ba leçon pe lobi ebikisa yo. Moto nyonso aza na famille.
quelle que soit condition botami lelo mingi batia kanda liboso pe bakabona na ba famille mais soko yoki mutu akufi mokolo na komi moto malamu obandi koluka ebembeza wapi oye na mbongo matanga wana eza bolingo te ntango nyonso ozana no na bomoi ndeko na yo luka ye kozela te akufa bongo lobaki aza ndeko na nga